Hervé Moni akufi ADT soki batu ba remanka ki absence ADT azala malade. C'est pour la première fois ADT ya mpuyi a félicité nga. En tout cas plaisir nanga ezali ADT lelo soki azongisi molimo na ye pa nzambe. Akena problème nanga tenga pe na tika na problème na été to tika la qui vraiment na ba bonne relation. Moi je pense même nzambe ero juger batu ngana ADT to fanda boete ke nzamba bando juger biso po to bongisa ki déjà. Allô, bonjour Ken. Ngakutu ADT en Kimpoui. Naza convalescent na outi vraiment na wata mabe je crois yokagi. Na prendre liwa y avait mon livre en tout cas ça n'a pas si trop. Ça n'a pas si en tant que grand frère, en tant que chef nanga parce que c'était lui le secrétaire général naza siko juste après hier. Mais en tout cas dans l'émission Oyo, félicitations l'analyse, c'est tout la toute première fois dans mon ayo ça les réflexions très bonnes. En tout cas, sur la décision, on a comme on a famille, c'est pas bien dans la journaliste internet. Et ça va bien. Tout ça, on a choc. Viens mon niveau, on a sali trop pour le mouvement ambition. Et puis, on a sali trop. On a pour naye. Sali trop. C'est un exemple au biso tout le tout bongi na vie tout ça bien. Nous avons suivi papa et Moni à travers Ouera. Mais sur la décision, on a vraiment, même na poto awa, batu nion so bazo comme bazo ba journaliste on a habité internet, ba te belé on internet, musala moni ba sali na bino ba journaliste bino to ba ta télévision, boyebi na habité pendant na passe ça qui so epeta journaliste moi ya kotalenge za bien. ADT wa uchotika biso. Asali tro na kati ya wenge muzika maison mère lelo air ba pesi poste ADT wana. Omoni matango ezui matango ekoyi lelo. Ezui ka maison mère te. Ezui bana istanyo soto betedia tu ya ista. Parce que lelo batu tu air bokolo ba bokosala ba commentaire si liwa ADT ya mpuyi. Faut pas ça là avec beaucoup de réserves parce que bana istanyo soto baza sima makambo. Vers 9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec mpiana pour tous les événements. Si vous voulez un bon cata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec mpiana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec mpiana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec mpiana. Et moi pour me retrouver c'est Bus vers 9-1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Bus vers 9-1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Bus vers 9-1 aussi. Voilà, merci Ndeka Toyebi Sarabino, tout ça on a pour nous informer bino soki di kambozui chaku ndeka ko sekate babi mbile telaka place nzetango ezalaka mbile telaka partout oyo nzete ezalaka lelo to lisusu ko pesa bino sango ya mawa ebeti susu na porte ya wenge musique maison mère oba ko kubungisa mikoleleki awa moko ya ba directeur na bango moko ya ba secrétaire et orchestre vient biso moni production que son âme représenté le lot yoki lisusu sango ya mawa oyo et beti lisusu na maison mère bongo babungisi bongo lisusu ADT na bango za bongo directeur technique ya orchestre wenge musique maison mère ADT ya mpuyi ya utikotika biso kaka lelo na tongo. Alors lelo tu ko sola nanu toujours déplorer comportement ya biso ba congolais, comportement ya biso ba toto sala chronique musicale lelo comment soki mutu akufi ba leson di bimaka lelo comment soki mutu akufi côté bobimisi pourquoi na vivant ya mutu na bobimisaka biloko wana te to sala analyse na koyambela bino moko ya bato to zakana bango moko ya ba analyste yana benga ka journaliste analytique
to sala kana analyse très kitoko pona bi analyse to sala kana ken piana bato yo batala kabiso ba pressa rango je vais là derrière la caméra nabi ke ba ko contredire ngate bato ba landa biso un peu partout le monde entier ko ken piana to betana to sa no analyse ya liwa o yesu su wenge musique à maison mère to betana li so na ken piana bonjour. Bonjour, je reste Malele. Ah, Ken Piana. Lelo to elisuko beta lisuzu solo ya sango amawa oyo zuna wenge musique à maison mère. Sango ya nanu ya ADT ya mpuyi komela ki wapi. Bon, ngana suka ba coup de fil namoni ndeko nanga pi Roger ya wenge musique à maison mère. Atindeli nga voice moko azolela, mais apesa nga signification ya kolela na été. Naye komona tokomi 7h parce que nga WhatsApp nange sala 24h c'est 24h namoni vraiment ba message tomboki mutu nyonso atinda kaka ADT ya kimpo ya kufi. Esala nga vraiment nzoto malili makasi ya kosakana te ADT ya kimpo yi koka message na ye ki akufi. Esala nga nzoto malili parce que ADT ya kimpo ya za vie oyo tozala ko swana naye trop na téléphone ko swana o kaka ke no soki abengi bon yazala grand frère soki azokangela nganga azaika aleki na koyoka ngana lukana faire voir ye kaka mais azalaki ya moko soki azana mutu problème abomba likambu na mutema te ya lukaka affronter mutu asololi penana mutu dernièrement awa na liwa y avait monip nde ADT première fois ADT pena abengi nga zo féliciter nga lobi no ken en tout cas mikolo be émission ça va en tout cas ba analyse ça là vraiment ça va atindeli nga na ba voice je pense ba témoignage ezana je reste pardon to na ko fanda ta pardon alors bato ba olanda biso boyo ki ken piana alobi première fois ADT ya mpuyi apesa ba félicitations na analyse oyo elekaki na liwa ve moni parce que ba leson di banda kaka soki muta kufi ba leson di bandi na liwa ve moni pe ba leson di banda ka ken pe nazaka la première personne oyo akendaka na ndako ba ve moni pour arrêter buzoba oyo banda ko bima ke wenge musique maison mère bwakisaki ye wenge musique maison mère patati patata ken pe nazaki la première personne oyo asalaki action wana ya ko kende ko stopper buzoba wana alors le susu ken pe na yaki mpuyi ADT atiki biso to ki ba leson di bandi déjà pas même coutou 48 heures, pas même coutou 24 heures, mais bah les on des bandits déjà. Côté bah t'as critiqué bah bandit kobima, côté bah msuba komi koloba, oloba ki na biso komi ma biso bandundu. Donc nazo comprendre te ken piana. Comportement oh ya biso ba congolais motema oh ezanga mawa. Ko participer à kana liwa ko participer peut-être batu bazana passe bo participer nango. Comportement oh yo batu bazana passe, mutazana passe mais bino bozo critiquer. Okolo bani na comportement ya biso ba congolais. Bon, ça vraiment passé. Kolanda baninga na biso ba congolais soki muninga kufi. Bakanisi net yenda ko clôturer nombre ba liwa ya bato nzamba tinda na se. Tandis que liwa ezali tour de rôle. Ezui ADT lelo. Lobi ekozwa mutu mususu. Donc kala mingi te atoti ko lekana makambo matanga fe monibi. Soki na tindelio parce que RV monibi akufi ADT soki batu ba remanka ki absence ADT azala malade. Julia petite sœur nanga yaka leka boy. Elle nga na au téléphone. Oui na bi oh petite sœur ba sœur oh petite sœur nanga zela keba. Au téléphone yo zela na lukana no na yebite soki téléphone yango yo. En attendant ken pe nazo luka voice o basola na ADT ya mpuyi na liwa ya vena biso moni production te kotika biso que son âme repose en paix ngape nazo remercier ka bato bazaka na biso vena biso goche mascotte ve tebi keza pasi wana mutu na yo auti kotika biso famille mobimba mes condoléances na famille mobimba ya ADT ya mpuyi mes condoléances na famille wenge musique à maison mère oui mes condoléances na famille wenge musique à maison mère mes condoléances na ba artiste musicien nyonso ya Congo oyo surtout baleka na maison mère oui ta voice batu bayo kapena message ya ADT ya Kimpuyi na lobaki c'est pour la première fois ADT ya Kimpuyi a félicité nga en tout cas plaisir nangezali ADT lelo soki azongsi molimo na epa nzambe akena problème nanga tenga pe na tika na problème na été to tika la qui vraiment na ba bonne relation moi je pense même nzambe ero juger bato ngana ADT to fanda boete ke nzamba bando juger biso po to bongisa ki déjà
Allô, bonjour Ken. Ngakutu ADT en mpuyi. Naza convalescent na uti vraiment na wata mabe, je crois yokagi. Na prendre liwa, il y avait mon en tout cas ça n'a pas si trop. Ça n'a pas si en tant que grand frère, en tant que chef nanga parce que c'était lui le secrétaire général Naza Siko juste après hier. Mais en tout cas, dans l'émission, félicitations, félicitations. L'analyse, c'est tout la toute première fois que mon ayo, ça les réflexions très bonnes. En tout cas, ce que la décision, on a comme on a famille, c'est pas bien, on a journaliste internet. Et ça va bien. Tout ça, on a choc. Viens mon niveau, on a sali trop pour le mouvement ambition. Et puis, on a sali trop, on a pour naye, sali trop, trop tangate. C'est un exemple au biso tout le bongi na vie bien. Nous avons suivi papa et bavé monip à travers Ouera. Mais so yo ozo décision on a vraiment même na poto awa batu nion so bazo comme bazo ba journaliste on a habité internet ba te belé on internet musala moni ba sali na bino ba journaliste bino to bata télévision boyebi na habité pendant na passe ça qui so epeta journaliste moi ya ko talengeza bien. Mais les lots à Koufi, la caméra m'a embêté, les boutiques en a bisoto là. Surtout là, tu perds des moutons, les familles, perdre des moutons, les conditions famille n'engazana, les moni, botou na combien de ban neve, combien de ban, na combien de ban de voya tindi na poto, na sima musala maison merwana. Aza les conditions famille, ban ninga na ban de connaît pas dans la passe. Mais où il y a chronifoiti, en tout cas dans la PSA qui combat chronifoiti, en tout cas, tout comme où il a double, tous les lana moutou, on a pas tous les sous n'a pas si il y a pas propos pas tenir vraiment. Ken Piana, en tout cas, félicitations pour Nayo. Pour la première fois dans mon telle émission, on a 4 émissions, na comme na soukate. Tout en a moutou neno a koufi, un directeur de marketing, la musique, na mission limite il y avait 2. Bazaki mi balete, la musique à Congo. Sur le plan national, en tout cas, il a fait, il a propulsé artistes et comédiens, il a beaucoup fait pour les artistes, car les musiciens. En tout cas, on a passé, merci beaucoup. On a convalescent, mais na telle émission motivée, on a passé dans la douleur, père de vie mon ip. Alors, de ce année dernièrement, à Saint-Germain. Nzambe akumbama. Merci beaucoup Ken Piana. Merci Ken Piana. Toka na au téléma parce que Ken toza au téléma. Alors merci toyoki déjà message oyo Ken Piana pour dire ba période oyo ozalaka na ba problème na wenge musique maison mère. Soki to mutoko loba eza pardon ADT Akim Pouinda salaki ozonga na bonne relation na wenge musique maison mère. Bon, moni nga eloko na lobakaka il faut tout ça là analyse par rapport ya note vocale au adeta tindaki parce que adeta lobby to ça nanu na matanga mais ba journaliste bazo sala déjà ba propagande ole batika bango esprit na bango za kimia ba journaliste ba ça déjà ba propagande ya intoxiquer famille ya nini to moni adeta kufi lelo na tongo yo zo mona déjà ba journaliste mususu déjà bazoluka déjà ba problème même bangi ba mema matanga pe ya ADT ndenge ba mema ya matanga fe monibi mais tout on a senga président Wera za na sans pitié parce que président Wera alimbisaki batu trop na oyo ave monibi mais à tout président Wera za na sans pitié po nazomona déjà mo ba publication déjà ya buzo bezo banda déjà comme ko ba déjà nini Ken Piana oyo moni déjà. Non, bato mususu bakomi osala ba commentaire na bango selon bango eza kutumaka na koloba te maison mère eza na matanga yo moko tala regret oyo ndeko wa uti kokufa wa tiki biso tala ndenga zala regretter na comportement ya ba journaliste Hervé Moni bakufaki sko ye moko pe akufi non to ça la kaka parole na ye to ça la parole ne to zala na mawa to zala na mawa ensemble na bandeko na so wenge musique maison mère to tika nanu batu ya wenge muzika maison mère bazala na kimia po bazana matanga adeta za mutu munene na kati ya wenge muzika maison mère bien na moni to zala ta ya kotambola po to sola makambo bien po comme ko ça déjà passé komona bandeko Ken Piana lelo koloba makambo yo ndongo lobi muwe ya tika ki message ya bolingo batika bon balela nanu Vemoni production lelo ye patiki biso est-ce que yo za sir polémique ko bimate na ba lesion di po tika ki pe kishasa kala anoza sula kishasa te a umeli na poto est-ce que polémique ko bimate kaka na makambo ya après liwa ya Vemoni ya nani ya DT Akim Pouyo bato ba bimsande polémique baza bato vraiment ya motema mabe
tobimisa polémique pourquoi faut ça na mawa parce que ADT ya kimpuyi azande kona biso oyebi ke soki muninga peut-être le lonzamba bengi mutema naye tobosana pe peut-être po batu musu badembela ka na balangage alobaki bo nasome ko benga nanu selenfumu po selenfumu nde camarade pena ADT yende pena batambola kana ADT na Paris wana place selenfumu aza place ADT azali bona ebite soki na zo selenfumu awa pena mais ça bagoza pe choqué déjà na ba rambo ekweli bango na si ba téléphone na bango pe goza musika na bango na eroto ça l'émission selenfumu ebsenga lobi azanzela zo kende na morgue bazo kende landela corps ya ADT moi je pense totika nanu ba polémique tozala na souci ya ndeko na biso ADT wa uchotika biso asali tro na kati ya wenge muzika maison mère lelo ba pesi poste ADT wana omoni matango ezui matango ekoi lelo ezui ka maison mère te ezui bana istanyo soto betedia tu ya ista parce que lelo batu tu bogolo baboko sala ba commentaire si liwa ADT ya kimpuyi faut pas ça avec beaucoup de réserve parce que bana istanyo soto baza sima makambo donc ADT azalaki représentant ya bana mouché tout ville tout donc eza pas si mais tokotala nanu compromis famille na wenge musique maison mère bakozwa tokotala siko lelo tokolo banini wenge musique maison mère ekozwa charge na parce que aza travers bon ya wenge musique maison mère akufi tant que travers ya wenge musique maison mère yozo senga nini bakunda ADT kuna to bakunda na Kinshasa bon moyen ya ko sala choix ya place ba kunda ADT zate mais ngana proposer kaka président wera pour ADT alela mapena na honneur corps et ya Kinshasa pour aller na honneur vraiment corps et ya Kinshasa to lela ya nde to lela eve monibi e ko sala bien parce que corps ya Kinshasa na moyen nini na capacité ya nani po nana kozwa ngo charge to ebipete nana kozwa charge wana po aya na corps Kinshasa bozo kotika charge non pas président wera son to na famille na yepe ba contribuer po corps ya ndeko na biso ADT ya kimpuye comme na Kinshasa bon ADT ya kimpuye de 1 nabi ke président wera kotika été président wera ko dépense a ko sala dépense nyonso esenga pona ADT ya kimpuye mais soki esengi peut-être bazibul moi compte bancaire moi bo créer mais pour la contribution en tout cas je reste malele nga soki na moni bazui même idée ya compte bancaire to contribuer ata $1 ata 10 ngana ozala parmi bato liboso bakendo sala contribution parce que compte sango yozo proposer nani azala lokola gérer ya compte wana a gérer makambo po makambo mbongo ye makambo matanga nde komaka dernièrement awa eute ko bima tango vena biso moni batika ki biso komaki keno orchestre ki ngani nde ozo comprendre orchestre ki ngani nde pesa ki orchestre ngani nde pesa ki siko oyo lelo tolingi suite ko mabongo po tango ADT bela ki azaki na France bande ko zala na vena wera basola na vena ntone vena ya limbaki ete est-ce que yoza assure que so ba créer compte wana et ko zala bien gérer quelque part ngako to pona nga propre polémique zala te c'est mieux balancer un message moko même bato ya famille balancer message que non soki bozana besoin ya komona ya koyeba ba programme ya matanga ya ADT bokendo lukaka wera parce que soki lelo batikeli accès susu bato bakende su na famille ba polémique ezonga même polémique na otomonaki na matanga ve monibi oyebi ke mwasi ya ADT mwasi na ndako oyebi kaza ndekwa kokodila so afali ndekwa kokodila so afali donc moi je pense eza pasi donc ezanati membre ya bureau moko ya fali pa akufeli semeki na yeso ati bokilo na ye koto pe wenge muzika donc ezali kambo surtout ba biso to kota ngwa 100% po kokodila so mobali ya ser na ye nda utokufa donc ngana za sima makambo vraiment 100% na bon na dévoiler kana sima makambo à 100%. Dans mobali ya grande sœur kokodila so nda kufi donc naza pena sima makambo alors que non lelo e koma soki mutakufi ba koma osala ba cotisation bino bo yo o proposer ba pesa ba sala banque moko pona mais eza idée à sikate to mona ki ona ba matanga ba mari misamba te belé ba fongola ba compte ADT pe za na monde musical soki ba memi biso kana même ligne e ko sala bien au lieu que tozela que non ba ministre ba ya ba contribuer wenge musika maison mère eza na ba fanatique ebele o ba ko senga kutu aide ya mutu moko te bango moko ba ko sala kaka organisation na bango pe makambo eleki bien
biso nyonso tuto kotia maboko soki bafongoli kesi yo kotia eloko te na kotia parce que ça sangama po biso nyonso beto avant que to koma na batandance to koma nango lelo nous tous nous savons to ndeko ko supporter wenge surtout wenge musika maison maintenant basala ki discolation wana bakabwani biso to ndeko ko soutenir wenge alors ken pe na lelo ba journaliste na zongi suka pa na ba journaliste po yo zaka muto telemelaka makambo yo naza pe na ba message ya suka wana to sala ngwata na be émission mususu ba message nini susu non ADT apesa nga ba message ya félicitations alobi mikolo fimbu na fimbu site na biso vraiment eza parmi ba site numéro 1 na minute wana eza ba message ya suka suka wa totende na mikolo yo na sali émission na grâce temo na tindelie après nde suka komi tindelanga sikoyo banini émission ya grâce temo récemment kakawa kasi sala moto solane suka mikolo to solane kala te yo ebi Paris soki to boaki eloko ezalaka tombe donc kala mingi te 2 semaines musika kala te donc rolo basiko yo nini souvenir ni ya malamu kasotika nango na nyoso oyo ADT yanki bu nande bosololi na ye souvenir nanga ya bien ezali ADT yanki mpu ya zongsaki relation nanga na wenge musika maison mère ADT yanki mpu ya kufi na problème nanga te tozalaki déjà toyokani to komelanaka déjà na ndenga bien koswana na biso tozalaki soki via bengi azogangela petit na ye via komaki na via comment il faut féliciter petit nae donc et ça la rapasi mutu mo bozala yo kanate mutu ana kufi donc et ça la rapasi soki bokabwani na mutu na mokili na ndenge ya mabe donc nga esali nga bien ndenge peut-être nzamba zwi molimo ADT mais avant nzamba zwa molimo na nga na déjà to s'arrangeaki de bateau bayokana kite na ADT tinenga kufi bon bango moko bakoye bakaka jour à jugement nga pena côté ana déjà nzamba longola nga nzamba longolio parce que ozwaki conscient na bato pe bazalaka na ba pesa ko conseil bien po bobongisa na ADT ya Kimpuyi alors lelo komona na ba commentaire bato bazo critiquer ADT ya Kimpuyi bazo critiquer liwa bazo critiquer muto si atikine mokili nzambe komona ba commentaire ya ba jawa na po to ebiteza nombre ya catégorie ya bato to ebika ate to ndimika ate ya ka ba journaliste ne ba commenter bongo eza na ba fanatique ba orchestre musu pezo commenter bongo o ADT zaki na ba problème na bango yo koloba nini pona bato ya ba jawa wana bon moni lelo biso ba congolais to respecter na so ba wete imaginez-vous artiste et musicien et babia kufa kala na landa na site atresi ba photo ya babia bazongisi mais bache titre mo ya critique ba respecter pas même ke wana mo oui biso mo ba journaliste déjà to bebisi batu moral batu bazoe ba lisusu valeur ya ebembete sikoya batu ba sa la critique ngana yo to sa l'émission peut-être il y a analyse moko boy par rapport ya makambo batu ba sala ba respecter ba wete bongo biso na ba site na biso moko peut to respecter ba wete ko finga ba wei imaginez-vous je reste malele makambo msweza lo baté ba lo bato koti polémique na matanga et ça la bien té alors to koti polémique na matanga balobi mes condoléances toujours na famille Rengé musique maison mère et na famille biologique ya ADT ya Kimpuyi koti kabiso lelo donc toza de cœur na famille wana mobimba toza de cœur na président ensemble toza de cœur na ba membre tout ya Rengé musique maison mère na ba artiste nyonso ba bima na libumu wana ya Rengé musique maison mère o bazwa tata ya mukia ko vana ADT ya Kimpuyi nous sommes de cœur avec vous biso pe toza tozo lila kara na façon na biso pour bimo yemba lila na koyemba biso pe journaliste tozoli la peka na micro tozo poser ba question toye ba vie ya batu moko ken après liwa ADT ya Kimpuyi lelo na tongo bakbaki pa président Ranson ebele ya ba journaliste bazaki na tongo wana ndako ya président Ranson ana de la paix na ebité bakende ko lokanini bakende po président Ranson na lobanini non moni soki information ye bakende vérifier information na source ba masa bakende ko vérifier information na source na ki Fabrigas azalaki batu bazala vraiment ebele bakende ko fouiller information ba ye ba est-ce que moral ya président we reza bien ou reza ndenge nini mais ba Fabrigas pe azamo ko pena ni ADT ya Kimpuyi pa botana tante ya Fabrigas ser na biso Mirai Malela aza na Paris wana mo bana na yeye ba botana ADT ya Kimpuyi donc baza pe na lien moko na kati wana et ça les bien non eza ko tolikambo pona bongo te mais Fabrigas tout le monde a participé na ba place mawezali donc Fabrigas en tout cas félicitations na yoka ki oyaki pa wera 6h donc ça la inga bien donc chez wera déjà porte fungama ki na 6h abandi déjà ya mbaba tu po tala kaka ADT déjà na Kinshasa ndako wera zanda kuna e donc alors quand il y a un message nous repose sur l'artiste musicien nyonso oyo baleka na maison mère o bazala na ADT ya Kimpuyi oyo peut-être bazala ki na baranki na ADT mais lelo ADT azate bazwa temps ya ko se réconcilier te
pour babongisa baboma moto ndenge ozwaki chance wana ya koboma moto de son vivant lelo akufi botikali na problème te yo na ye mais ba o nyonso batikali nanu baza nanu basalaki réconciliation wana te message nini okopesa bango mpe okopesa na bafanatiki na nyonso balandaka yo na fimbu bon message na opesa kaka toluka toyebake liwa eza nango kaka toura lelo adeta akei aki oclôturer nombre de morts te lobi ekoyela nga lobi ekoyela yo donc biso tout a poussière na occasion oyo moi je pense bandeko nyonso balongwa wenge muzika maison mère baluka bakende kota na porte wana na avenue de la Pêche Wera bakende basola na vie na occasion oyo bakota basolola matanga pe oyebike fali na vie na somo pao bazwaki tango bongisa kana na sima matanga kaya papa kofi donc ba héritier ba frère ba robino batu nyonso wana tu baleka na kati ya wenge muzika maison mère oya azana rankini peut-être na président wera profiter kaka na moment matanga président wera kalele mutu mo pa otite bakende soki ya kosenga pardon eza basenga pardon soki pe donc bakende ba mona papa na bango président matanga ko ikaka na ndako na bango ba Bill Clinton ba JDT ba Babindombe ba Limbonda tout le monde conseil no apesa bango bakende ba profiter kaka na moment matanga. Ok, merci Ken Piana. Toko zota mingi te zaki sanga matanga. Toki to sala analyse concernant makambo ya buzobo ya kasoki matanga ye. Bakindaka na ba information na bango na ndenge na bango. Donc voilà, Ken Piana moi quelques salutations. Bon, na pesa mbote te. Oze misha matanga. Ok, merci Ken Piana Opé Sambo Tété. Quant à moi aussi, je reste malélé. Je remercie celui qui était derrière la caméra, Joël Landou, ou assisté Biso Poto Zoa, élément Oyo. Merci na Mama Billy Vumuka, Fondation Billy Vumuka na London Wana. Nabike bientôt Zana Biso na Kinshasa, Mama Billy Vumuka. Merci à toi, Elisabeth Mayangi Mambuta, na Pesio Mbote. Nabike Venanga Raoul Moulobo Pako Zalazalaka, Neto Sololaka. Merci à Mnonyoso, merci à Yesa Kintia, merci à Nancy Waka. Merci à toi aussi, Mamour. Laetitia Mboma Mamour Moninga ya Renate Longenga nabike bino pe bokolandanga Laetitia Mboma Mamour merci à toi merci à mon vieux Patrick Kwama famille maison mère Yoza Moko ya ba famille maison mère venanga Patrick Kwama merci à toi aussi merci balobi congolais ozo pesa ba congolais misala surtout ba congolaise na kati Afrique du Sud Johannesburg balobi Bachal hein Bachale aussi Bachale na kati Afrique du Sud wana compagnie na ye kombo na ngoza BK Marketing Advesting, donc Marketing Advesting BK, donc BK, yo to benga en anglais BK, aussi Bachale, Azawana, Azopesa ba Congolais Moussa en Afrique du Sud. Merci Nabnonio, merci Joël Landou. Tokutana prochainement pour nous passer sous information concernant Matanga na biso ya ADT ya mpuyi. Question na me réponse en paix, merci.